personnellement de politique, naturel ou l'ingaweta bango comme pamba bien. T'es dans lobby papa, si je te dis. Ah on a zali devant, tout n'a question Augustin Kabouya, tout n'a combattant à parlement debout sangolo. Mais je te dis, est-ce que azoto ça makambo yo ya parti? Qui na moni bangote soit disant les combattants c'est nous les parlementaires debout et les combattants de l'IDPS. Batenga inde na bangi saka. Na bangi se bango nyoso coin. D'abord soit disant wana zalaki te na libanda na poto. Bango tout ba monanité nazaki na matongi na biso na Belgique nazalaki. Nazaki na gare de midi. Nazalaki partout na tamboli partout. S'abonner massivement sur le correcteur news avec Yemoko Rachou la caramel tout ça la news na temps réel veut dire tout s'abonner beaucoup na jamais tous à la déci de René Makondele honorable de tous les Djogo et c'est le coach check c'est pas pareil. Ok, premièrement, je dis merci à l'Éternel Tout-Puissant qui nous a donné encore l'opportunité de nous rencontrer à ce jour. Merci à vous, messieurs et madame de la presse, pour votre disponibilité qui nous ont permis de s'exprimer devant les Congolais aujourd'hui. Moi, votre serviteur, Delphin Katende, Tumbayo Kasson, président, Parlement debout, 10e mairie limitée. Je viens d'une tournée de 30 jours en Europe dans le but de la redynamisation et mobilisation de tous les Congolais de diaspora en général et de l'IDPS, notre parti en particulier. Cette rencontre est pour nous une occasion devant vous présenter ce qui a fait l'objet d'une autre tournée en Europe, laquelle mission nous a permis de mettre ensemble tous nos membres autour d'un idéal commun, à savoir les peuples d'abord. Lutter contre le tribalisme sous toutes ses formes au sein de la diaspora. Solliciter le retour de la diaspora pour investir en tant donné que le climat des affaires est devenu favorable dans tous les soucis de permettre l'emploi à nos combattants. Faire comprendre à tous les diasporas qu'il y a un seul, le président de la République et le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'on doit soutenir pour le développement de la RDC, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour les paris de la diplomatie gagnant à travers le monde et pour avoir réussi à mettre tous les décideurs du monde autour d'un intérêt de la République démocratique du Congo. J'apprécie à sa juste valeur l'ordre qui a été donné pour cette tournée de l'Europe par le président Aïe à l'intérim, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, à qui je présente mes remerciements les plus sincères, qu'il trouve à travers ces lignes l'expression de mes profondes gratitudes. J'ai également bénéficié d'un soutien de notre cher et grand parti IDPS à travers le secrétaire général, son Excellence, M. Augustin Kabouya Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort pour nous octroyer l'ordre de mission dans les comptes du parti, à qui j'ai dit un grand merci. Cette autorisation est pour nous une marque de confiance que nous ne trahissons jamais. Ce travail a été réalisé dans 5 pays à plusieurs villes de l'Europe, à savoir la France, la Belgique, l'Allemagne et la Hollande.
partout et partout où nous sommes passés, nous avons bénéficié d'un accueil chaleureux à l'auteur du parti au pouvoir. C'est pourquoi je remercie toute la diaspora pour l'enthousiasme manifesté, le soutien spirituel, matériel, moral et financier qui n'a cessé d'apporter à ma personne. Particulièrement, j'ai dit merci à Papa Laurent et Maman Nanou, Maison L'Écrénien, qui a facilité dans les moyens de transport. Sans oublier Maître Donald de la CSTV en Belgique et le docteur Moukouna d'Allemagne en Cologne, Monsieur Alba de la Belgique à Los, le Salon Amédée, France et Paris, l'Association de la France, l'Association Fati Béton, l'Association Fati Solution, l'Association le Mama Fati, Association Fati Mokonzi et l'Association Congo Fort. Nous présentons vous également vers tous les parlementaires debout et de toute la République ainsi qu'il y a tous les parlementaires debout qui ont manifesté leur joie envers ma personne, s'est mobilisé massivement pour m'accueillir dans l'aéroport jusqu'à la maison. Sachez une chose, que cette victoire est la vôtre. N'ayez jamais baissé le bras, car la lutte continue. À tous ceux qui ont de loin ou de près, qui m'ont soutenu, réservez l'expression de ma reconnaissance et je vous en remercie. Notez bien, j'ai constaté auprès de nos ambassadeurs en Europe, en France, en Belgique et en Allemagne, la continuité des antivaleurs, entre autres, la maintien des effigies des anciens présidents, les refus d'octroyer les passeports à certaines catégories de Congolais. Ils ont facilité le non-respect de notre drapeau. Nous les mettons en garde et nous demandons au président de la République de prendre ses responsabilités à ce sujet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège les couples présidentiels, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et Maman Denise Nyakero, que vive l'IDPS, que vive le parlementaire debout. J'ai dit et je vous remercie. Tenir Yokason. D'ailleurs, nakoloba ke kolunga na ngai na Europe, ezalaki mpona kosangisa ba Congolais oyo bazali ko vivre en Europe, oyo bazalaki basilaki espoir. Tribalisme ezalaki libanda ya kotuna te. Tango nakendaki na cadre wana nasali nakutani natamboli d'abord France, Belgique, Allemagne, partout, naketi na Hollande pona koyebisa bango ke Congo ezali moko oyo ezali kokambama na mokonzi ya mboka oyo bazobenga excellence, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, oyo tozobenga Fati Béton. Yango cadre wana tokendaki koyebisa bango ke voilà moment opportunité. Bato bazali kotona kete climat et affaires nano ekoki te. Maintenant Fati a facilité quand même que justice est comme travailler. Fati a facilité ba passeport oyo visa plutôt oyo ezalaki ba musu bazali kozanga moyen ya kokoma na Congo, apesi bango opportunité bakoma na aéroport bazwa visa na bango. Donc nayebisi bango tina ya kobundaka libanda kofingana baluba ba Congo basoyiri to sangana poto tongekona na biso. Donc ezalaki na cadre wana Yokason. Je suis IDPS, mais maintenant nazalaki nakendaki libanda na cadre ya sensibiliser et mobiliser ko redynamiser encore notre parti. Koyesa bango ke Congo ezali moko ngonge koki poto simba na loboko poto tongekona na biso. C'est pour cela na rendre d'abord hommage, na remercier d'abord chef de l'État, puisque azali mokonzo azali to sambela mingi ponzamba batela ye bisika azali na ye na Maman Denise Nyakero. Et mes remerciements ezali sous encore na président et intérim Jean-Marc Kabunda Kabon, le président et assemblée
vice-président de l'Assemblée nationale, et le président du parti, l'IDPS, et le secrétaire, son excellence, le secrétaire général Augustin Kabouya. Oyo, Atali Simate, pour signer ordonnance, qu'on peut s'engager document comme ordre de mission pour faciliter un visa. Mais financièrement, ezali na batu oyo basali que les loyokason abima libanda. Basali yango ezali maison les craignants. Ezali maman papa Laurent et maman Nanou basali yango na tamboli na moni koma Congo batu bazalaki basilaki espoir sont à tamboli. Nazalaki na France nazalaki na 3 places oyo na sali conférence oyo na sali message ya que c'est ba congolais nazalaki lisusu na Champs-Élysées et si ka basalaki baluaki sale na Champs-Élysées kolonga na France na kendaki na Belgique ezaki na 3 places tina los et si ka basalaki nazalaki na Matonge nazalaki place belé na Belgique kolonga Belgique nazalaki na Hollande na kei Allemagne nazalaki na Berlin na longo Berlin babengi ngai na Cologne babengi na tamboli presque na sali conférence pour na koyesa ba congolais ngonge koki potoya totonge kone na biso ngonge koki oyo président na biso asengaki asala kapel na ba diaspora balebite ki diaspora aya mbangu mais à se préparer pour azonga na mboka na ye quelle que soit identité na ye. C'est pour cela aujourd'hui na essayé de remercier encore les combattants au besoin qui disponibilité na bango ya koya koyamba yo kason aéroport puisque na kitaki vers 22h 22h05 mais toyé ko comme nanda vers 0h. Donc batu besoin qui disponibilité na bango les combattants de l'IDPS oyo besoin qui disponibilité na bango. Maintenant je ne suis pas encore na commisiko yo comme ambassadeur ya ba parlementaire debo puisque na kei kolobela bango na kei ko lukila bango oyo nini ko zanga te davantage ezali na ba société oyo yokason na kotai na bango ezali na batu oyo ba commerce international oyo balingi baya ko investir awa lokola balma baya ko ya ko tia système na bango ba ko ya ko inaugurer officiellement yokason à côté na bango en contact pour appeler ce message et pas mokonzi mboka bafongole liboke ba petit basomba en désordre. Donc tokopesa cette occasion na kotikela monto ya kolinga kotuna question peut-être wazana mwali loba poto fongole liboke tonya taboro to. Merci beaucoup. Le président de la République, c'est la toute première fois vous constatez que un président de la République congolais a zo sala discours 2 heures du temps. Presque 3 heures du temps. Sans kotala o songolo pakal. Ba bandaki kotone expérience. Ils ont vite compris que Fachi à la Kinine, à lobby année prochaine, année y a action. Exactement, il y a année à Bozela. Fachi à lobby année prochaine, 2020, année y a qui s'allume banda. Donc c'est pour cela, dans le moment où le président a pris occasion, il y a lobby que Ndenge à lobby, bah Congolais, nous sommes pour nous lobby qui n'a pas de collègues partout. Depuis l'année prochaine, d'ici janvier, bah Congolais va vous ça là. Et aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a la kisi angoli sous à lobby que l'année prochaine, et ça année ya misala bah Congolais va vous ça. Discours bazo senga bilan. Biso toza batu ya kalate pour tout le bande l'autre d'autres kala. Puisque ceux qui ont rêvé biloko à Kaleleka, la promesse est réalisée, mais ce n'est pas nous, l'IDPS et Félix Tshisekedi Tshilombo. Aloba, gratuité enseignement, et ya et monana. Aloba que d'abord, pour améliorer le salaire, il y a des soldats, au moins il y a des enseignants. Soda c'est aussi 75 000 francs congolais. Mais depuis Fatia Aye, balobi que soda kosimba 420 000 francs congolais. Wana ezali soda ou assez, policier assez. Officier 727 000 francs congolais. Si vous avez une minute, Mabali oui, Koufaki, vous avez merci beaucoup. Et on a dit devant les 2 chambres. Alors, comment gouverner, comment ambition. Et il y a Sali, il y a Sala. C'est comme ça, on a un discours, il y a présidence de la République, devant les 2 chambres. Au moins que je ne m'abuse, il y a des super de bâtiment. Le président a fait ce bilan, il a côté le pouvoir, il a envisagé que ça là. C'est comme ça qu'on a fait le discours. Et Bandeli. Makambezo ya libose zali ebele pesa minene ya kosala. Bafungoli na porte qui était bien di bande. Yo bimyo bandiko welela oyebite ki libande ko sala ndenge nini. O ezali premier pas.
ya sorti ke yoka so ke komona libanda bon voyage mosusu oyo bakokende kotianga na ba contact na ba bato ya kanto ko bianza ezali ebele. Je ne peux pas me limiter ici. Donc d'où il faut kotala nano ngai na kendaki bato wana ezali bazana politique te bayebi politique te. Et puis depuis na kendaki na moni bangote soi-disant les combattants c'est nous les parlementaires debout et les combattants de l'IDPS. Na moni bato wana te bato nyonso coin na moni moko te ngai moko kutu nazaki libanda nzamba pesenga opportunité nazaki na bapomba we bagardaki ngai nyata bortole na banga kate ngai inde na bangi saka na bangi se bango nyonso coin d'abord soi-disant wana nazaki te na libanda na poto bango tu bamonani te nazaki na matongo na biso na Belgique nazaki na gare de midi nazalaki partout na tamboli partout na Bruxelles nazaki na Los nazalaki partout. Donc na moni bango te na France nazaki na Tour Eiffel nazaki partout na kei na Champs-Élysées na kei na stade ya France na kei na nini nini bazo benga place babeta musique eza nini non Bercy nazalaki wana. Donc yoko tuna yokaso kei libanda na ya ko bwaka ngunda biso lelo nano makambo ezali boy Fatima nde za moko te akosala ya moko na ya mibale na ndambo. Bon siko ngai na banda siko na kima pouvoir na kima na kende libanda pona nini wana ezali ko faire salir image ya biso IDPS na image ya moto apesa ki ordre de mission. Donc je ne peux pas faire cette histoire. Or makambo ya kosala ezali ebere yokaso nazali mitete nazomona musika. Monsieur Delphin Kandeke ba congolais nyonso bisika tu bazali bazwa siko responsabilité na bango mboka nyonso avant ba construire yango po ebonga ezo senga volonté politique na amour ya mboka yango ndeko sala ke mboka na biso évoluer. Donc pour le moment ba congolais nyonso et puis toko banda biso ngai comme parlementaire debout na kosala comité oyo toko banda kolandela batu oyo bazali koslinga te ko respecter idéologie à chef de l'état ngai yokason toko sala par tous les moyens to les kaka place partout to motiver bango. Donc oyo bakolinga kosala yango te bako sentir biso toko sala lumbe et puis na lingana profitango lisusu ba ambassadeur oyo bazali kotosa maloba ya chef de l'état te bazali kotosa ngote na lobela kango na français na lobi que bazali kosala ko respecter d'abord bazali kozwa photo ya ancien président babombi yango baye ya président basali yango bati yango et puis ben civique moko bazui drapeau ya Zaïre bamatisi yango bino ba ambassadeur botiaki ide na bino wapi. Donc ngai na kobaka ngonda te yokason na sali visa na ngai ezalaki ya 30 jours c'était prévu na zonga le 12 décembre et puis ezalaki anniversaire na ngai et tombé nga na kati ya Bruxelles Airlines ba médecin ba pesa champagne malgré na melaka ngote mais na kabeli ba maman moko azalaki wana mondele alabi merci beaucoup merci. Congolais nyonso toye sikoyo to soutenir mokonzi mboka ngonge koki ya kotonga ekolo na biso moluba mukongo musoili mungala betu na betu. C'est ça le moment où biso tokokosa la construction ya pays na biso chef du quartier bourgmestre gouverneur à travers la république bozo sikoyo responsabilité na bino botikela teke au président kokokate bosala boy oya kolinga kotosa maloba ya chef de l'état te toko déboulonner toko banda kosala ba marche partout pour to sala que ba pays mususu ngai na moni lokola Allemagne et tongama na ba combattant et tongama na bato ya volonté. Le l'idée nanga ezali que question nanga ezali ba congolais to mi pesa na bolingo ya kolinga mboka na biso puisque pour mboka nyonso ezo développement amour d'abord ya pays to simba na sikoyo to motiver ba bourgmestre to motiver ba chef du quartier to motiver ba gouverneur pour que mboka na biso e banda construction d'abord lokola ba tout bazali ko sala libanda matérialité ya muibi ya corruption libanda ezate et puis système numérique lokola président la kiyango nde loko ezali ko renye libanda système numérique nde système ezali ko sala que ba banque monde entier ezo développement. Personnellement depuis na sala politique natikala kolinga kwetaka bango kompamba bien te na lobby papa si je te dis ah on azali devant tunanga question Augustin Kabuya tunanga combattant ya parlement debout sangolo mais je te dis est-ce que azoto sa makambo yo ya parti mais réaction na nga na éviter
nayebi te naye namoni yango te nayebi te aza luka nini nakendaki soki akende kolia kwanga je ne sais pas donc kuna nayebi te. Merci beaucoup. Ok, merci. Zamba Pambola, merci beaucoup.